Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me suivre, Ezakaka, votre humble servante, Vinicien Timba, pièce contre pièce, Kaka, Namasolo, Nabino, Obolingaka, Mingi, Bolukara, beaucoup plus que ça, la découverte, Lelo, to Zongeli, Bino, Lisusu, Nakati, en passe vraiment, pour la collection Bino, Biloko Moko, Yakitoko, Oboko Sepelanengo, Obozala Jama Desi, et si Koto Telemi, Eza déjà Libande Lopango, Obozomo Nana, Eza Lopango Oyo, Bazoteka, Oyo, Ezali Libanda na yango, et bongo Libanda na yango penza, Ezali monene mingi penza temekas na kati na yango, Ezali bongo Lopango Oyo, Ezali na 2 parcelles na kati na yango, ba parcelle pe, ya minene Oboko Sepela na yango penza, komona sans plus tarder, trokota déjà kande to salaka, pobomo na bongo Ezali, Lopango na bino. En tout cas, boko sepela ya solo boko sepela grave pona kotala lopango na bino na pesi bongo bambote na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu na pesi mbote na badiva Westwood ya Givwa mama boko banki na kati ya London City na pesi bongo mbote lisusu na Arlette Matoko liswa Nzambe, sans oublier mère boss mama Doris Lema fumu na gaz moi sa motema malamu. En tout cas, la personnalité TV yango aneza pona bino mosala toujours kitoko tozoko tajana kati pobosa la découverte ya solo ya kitoko ya lopango o tozali esika toza awa eza ja libanda toza déjà na kati ya lopango kaka ndenge na bisaki bino wana tozaki libanda e bongo a toza déjà na kati ya lopango kande na bisi bino ke lopango eza munene libanda nango ezaki mokyo me na kati nango tomona ke ezali na bamapangu mibale o ezali ya minene pe kaka. Sans plus tarder tobengi mama na biso o tozane lelo mama commissionnaire yenda ko se présenter ayebisa na biso lopango oyo ezo mesurer combien de mètres prix bati yango combien toza pe wapi mbote mama mbote no se présenter bandeko bazolanda yo o bayeba soki ozana ni epu na kati ya lopango awa tozosala nini. Naza mama naza commissionnaire na kati ya lopango toye pona kotala yango po eza ya koteka. Lopango eza koteka ezo mesurer combien de mètres sur combien po babi eza 2 parcelles na kati. Ya solo lopango eza 2 parcelles. Eza 2 parcelles. Ezali moko eza na 30 mètres, mususu eza na 15 sur 20 ndenge ezali. Bati yango combien prix nango? Prix nango eza 110 000 à débattre. Eza 100 000 à discuter nyonso kobanda ndengo bidon 2 parcelles nyonso. Kota na kati ya boulangerie wana za na kati. Oui. Ndeka ba ebisi bino lopango oyo bazoteka toza na commissionnaire mama ndengo lobi 110 000 à débattre bazosuka nango combien? Bon, suka nango ezali 100. Suka nango eza 100 et bongo soki muto ye na 80 000 pona kozwa lopango nyonso mbala moko bosala ndeni. Normalement pona ko conclure marché wana esengaka kolo lopango na musombi bakutana. Wana esengaka kolo lopango nde bakutana. Ça va wana tozaki na lopango ya liboso otomonaki wana eza lopango ya munene eza pe déjà na ndako pe ya munene awa wesika tozali eza lokola 2e parcelle eza pe toujours na bandako kaka eza na bandako penza ya minene. En tout cas ba place oyo soko zwango ozala jamais déci eza mama. Est-ce que lopango eza na problème à tete? Eza na problème te okosomba ngo ipa ya mukolo nango ye moko. OK, po biso bandeko balandi balingaka bayeba soki lopango eza na problème to te po biso na kati ya la personnalité TV tolinga vraiment ba problème te o eza na ba mapangu lokolo bu lopango eza na problème te wana eza malamu mingi bandeko balandi tomoni que toza tia na kati ya lopango eza na bandako tozo continuer ko landa lopango otozomona esangisi ba venu mibale esika oto telemaki wana pona kosala annonce na biso wana ezalaki avenue ya liboso ebongo awawa tomoni ke ezali esika oyo 2e avenue na biso
ezali tomoni que lopango yango pe eza na ba portail mibale pona kolakisa que lopango eza vraiment mibale. Mama siko soki motu aza na besoin ya kozwa neti lopango moko bokosala ndenge bon akosolola na kolo lopango ye moko et bon lopango moko siko soki babi ba diviser batia ngo na combien bon bakoko suka na 50 po soki bakati ekitisaka valeur mbongo efemata ezala bongo. Ok, wana tozaki na lopango na biso liboso balobi soki bakati yango moto akozwa parti moko akopesa 50 mususu pe 50 mais na nyonso mibale soki olingi ozwa yango batie 110 000 à discuter en tout cas bandeko balanza la personnalité kaka ndenge nebisaka na bino na okaki ba remarque na bino en tout cas ça qui vraiment malamu tozo benga bino kaka boya kotonga na mboka na biso Kongo en tout cas ekosa biso malamu kande tolobaka mboka elengi na kati ya la personnalité TV car nde toyebisaki bino eza penza lopango moko ya munene oyo esangisi bavenu mibale awa toza bongo na 2e avenue eza pe kokoya na mutuka noti na kati ya lopango na yo osali nini okomi en tout cas tolakisi bino po boyeba bomona vraiment eloko ya kitoko toujours na kati ya mpasa ndenge bazali kotonga kande toyebisaka na bino mbokelengi en tout cas tozokoba kobenga bino toujours boya ebele boya kosinvestir na kati ya mboka Kongo. Mbokelengi tozo kobisa kosala mbokelengi na kati ya la personnalité TV kaka nde toyebisaka na bino tozo koba toujours na kati ya mpasa vraiment nde toyebisaka bino toza wana pona bino en tout cas tozo kota déjà o tozaki libanda lopango na veni tozo kota déjà pona kosolola na ya bino vraiment ba commissionneur bato bayebaka penza masolo koleka pona koyebisa biso penza mama toza déjà na kati o bomoni baza tia ba commissionnaire mama ebisa biso lopango oyo ezo mesurer combien de mètres c'est combien de mètres et puis ba tie yango combien toza na 18 mètres sur 20 babandi yango 22 000 au débattre babandi yango 22 000 à débattre bazo suka nango combien bazo suka na 17 500 au débattre puis ya suka ay boso mutu na 15 000 bazo ate so mutu na 15 000 bazo ate po eza deuxième position ya boulevard et nyonso to koyo kokota po toza pembeni ya Prince. Ok maman, est-ce que lopango eza na problème te je pense te eza ba problème te ba kolo no baza sur place biso be toza ba voisin ya témoin po ngani na teki awa partir na pesa na marché. sepeli mingi penza ndengo bisi biso po biso na kati ya la personnalité TV tolingaka ba parcelle eza ba problème te talaka so eza ba problème biso na bino maboko na sima ba okanga biso do biso tolinga lopango oyo eza na problème moko te en tout cas bandeko balandi na moni que bo moni déjà ndenge ba mama balobi batie yango 20 000 à débattre basuka nango na 17 500 na ebike boze belé bozolanda penza na bokebi nyonso kande bolandaka bomoni que na kati ya mpasa bato bazotonga déjà ba voisin bango wana bazobeta déjà ya bango étage en tout cas na ngambu pe boye ba voisin bazali eza esika oyo bato déjà bazofanda tomoni que na mipandi nyonso 4 eza na bato déjà bazofanda pe bandako ya solo ezotonga en tout cas yo mtozolala na pongi tozokoba kola musabino toujours na premier chant du coq pona koyebisa bino ke ngonga esi ekoki bana poto bosomba mapango na kati ya Kinshasa po boya kotonga tuka tozozela bino maboko ya kofungwama pour que boya ko investir na kati ya mboka na bino Kongo kande toyebisaka na bino mbokelengi tozolinga ngo kaka ndenge ezaleli bandeko balandi nebi ke boze belé tozokoba toujours kotambola na kati ya mpasa pona kolakisa bino biloko na bino kaka ya kitoko en tout cas o bolingaka mingi kande tozoyebisa bino pasa bazoko bakotonga yo mtozolala na pongi lamuka la personnalité TV et CPSio opportunité ya kozwa lopango na kati ya RD précisément na Kinshasa ozala jamais desi awa tozabongo libanda ya lopango na biso tozokota déjà tozokota
tozokota tomoni déjà lopango na biso ezali na bandaku. Sans plus tarder, maman okota webisa na biso lopango ezo mesurer combien de mètres puis bati yango combien sur combien kota pusana. Lopango na biso eza première position ya boulevard eza 8 mètres sur 22. Nandaku ya 3 chambres, salon, cuisine. Tobandi yango 22 000 au débattre, puis nango asuka 17 500 bazwi mbongo. Bolingi ba 17 500. Donc awaka ezaka 17 500 so comme toi na 15 000 pena yango na maboko bozwa kati. Bon 15 000 tozwa te po eza première avenue boulevard air nyonso tokoyo kokota. Okokota no à l'aise muto déranger yo azate. Po terrain vide côté doté kama ba 15 000 ba 18 000 mais o ezana ndaku na kati. Parcelle oyo ezana problème te je pense. Te ezana problème te po ngamo mpna te kaki yango pe ba ekozo sol sur na marché. OK. Babi parcelle oyo ezana problème te maman to pusana to tambola to mona ndaku na biso yango wana eza liboso batu baza déjà ndeka to ebisara na bino ba locataire bazo futela moi to kota na kati ezate po batu baza déjà ezanda kwa combien de chambres? Eza 3 chambres, salon, cuisine. Et bon mopanzi oyo eza anox to eza. Bon mopanzi o eza to bimisa ke studio pour na locataire mususu. OK. Wana eza bongo ndako na biso na sima pe tozo tambola po to lakisa bino lopango na biso penza ndenge ezaleli ndenge mama commissionnaire auti koyebisa na biso wana toza sikoyo na sima ya lopango na biso tokomi na sima ya lopango na biso en tout cas ndeka toyebisaka na bino mboka elengi na kati ya Kinshasa en tout cas tolingaka yango ka ndenge ezalaka tozobenga penza bino bato boza libanda mboka tozobenga bino boya convertir na kati ya mboka na bino Kinshasa mboka elengi mboka o atoza na kanda makasi ndenge niso oza na nzela okoseka kaka wana eza bongo lopango na biso bomoni déjà kaka nde nayebisaki bino na kati ya mpasi en tout cas bato bazotonga na ndenga mokete bato baotonga yo mutu ozolala lamuka na pongi c'est le temps tozolamuso toujours na premier champ du coq olamuka oya kotala lopango tomoni na ngambo na biso bavoisin baza déjà bazotonga penza biloko moko ya solo donc bacoin nyonso tous les 4 coins eza déjà na bato o bazotonga en tout cas tozobenga bino boya ebele tozozela toujours maboko kufongwama na kati la personnalité TV. Merci na bino balandi la personnalité TV nabike bozaki ebele pona kotala toujours biloko kitoko mapango kitoko na kati mpasa car nde toyebisa bino pasa ezotongama yo mtozolala na pongi en tout cas lamuka tozokoba tokolemba te toujours kolamusa bino parce que toza na besoin na bino boya na kati Congo boya kosomba pe boya kotonga bobongisa mboka na bino Congo car nde tolobaka mboka elengi tozolinga yango kaka bongo en tout cas bambote ya ebele na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu nayebi ke bozalaki ebele badiva Westwood ya givwa mama Boko Bank na kati ya London City Arlette Matoko en tout cas merci ya trop na mama Doris Lema sans plus tarder en tout cas na bosani pete bongo ingénieur Meti wazaki bongo na sima caméra pona kozwa penza bilili ya kitoko kaka ndenge tosalaka na bino en tout cas biso na bino toko koba toujours kotambola pona kolakisa bino biloko ya kitoko o etikali na kati mpasa pe na ntela en tout cas tozana pona bino na pesi bino ba mbote ebelenga na bino toko koba komonana en tout cas nzambe azokoba kobatela.